pour nous soutenir ma vision phare. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachu Béton Cap 2023. Na projet il y a 145 territoires, il y a République démocratique du Congo. Province Maïndombe tombé na territoire Yankiri. Ambassadeur de la paix, son excellence, Mwana Mboka, Michel Ekambo Walomanga, président interfédéral ya UDPS Maïndombe. Mokolo ya dimanche 21 janvier 2023, na aéroport général Bosango Mboliasa, Bayamba Makina, plus de 5000 militantes ya parti UDPS Oezalaka na territoire Yankiri. Basalaki marche de santé na espace ya Lumumba. Mwana Mboka ambassadeur de la paix Ndeko Michel Walomanga asalaki meeting monene liboso ya ba militante ya UDPS ya province ya Maïndombe. Ngaye na ye kutala bino bana kiri namona lolenge kiri a se préparer pour na ba élection oyo ezali koya na 2023 pona koelire mokonzi ya mboka pona kozongisa ye na ngbende na ye po asisa ba projet na ye na volet mibali volet ya liboso pona kolendisa bino bana kiri en général bo s'enrôler massivement bo s'enrôler na mwana ke bino nyonso boye ba ko s'enrôler bo tikela baninga place te parce que soki bo s'enrôler boko kene na élection boko voter bato oyo bino bolingi, c'est-à-dire bato oyo bazali ngambo moko na Félix Tshisekedi Fati Béton yami balé kaka Fati Béton mokonzi ya mboka azwi projet ya développement ya 145 territoires. Projet ya 145 territoires ezali projet oyo ezali kosenga développement à la base. L'État kopesa ba moyen mingi kaka na capital balobi mbalo yo fati na politique na ye. Lokola za Béton alobi Ndeko Michel Ekambo ne équipe na yo papa Boya Jérôme motazo gérer coordination na niveau national ya territoire de Kiri bo kende bo développer territoire de Kiri oka na ba infrastructure nyons yoka makam tozo banda liboso bokomona changement bureau ya territoire cadre ya IDPS Tshisekedi Oyo Azali coordonnateur national na projet ya 145 territoire ya République démocratique du Congo. Mwana Mboka Jérôme Bobele amekaki pe kobeta 7 moke na ba militante ya UDPS Oyo bazalaka na territoire ya Nkiri. Mbangaki de pese ngale wo senkenke lolo koso batamwe ni de pese to yaki no opposition to bata pouvoir depuis 2018 lolo kolodelo una ai kekeko kiri tu mole ba isone samba bohela panyamele wo ai kyo yeso nda ponambi lombo ke président kama molowele il faut to ya roler to roler tinano. Il faut qu'il y ait chef de l'État, Fati Béton, le président de la République. Il faut IDPS avoir une majorité le Parlement. Lorsqu'on a vu que là, le président souffrir, après une majorité. Batambolaki elongo makolo na population oyo bayaki koyamba ye na aéroport ya Général Bosango.
bakendaki lisusu kosala visite monene kuna na bâtiment administratif ya territoire ya Nkiri oyo ezali compté parmi ba construction ya 145 territoires. Kana libandeti mokonzi ya mboka pesi ngai confiance pour que toya kotonga ndako ya territoire ya sika. Makansi so bomoni mabanga oyo etondi ngai nde motu natindaki bato baya liboso nga moko nalanda na nsima. Kaka mokolo ya dimanche 21 janvier 2023 akendaki lisusu na epe elima oyo ezali na territoire ya Nkiri. Yangoyo bansese nzesa mope tobuka fena kotoyo ndele koki kozala kasi ba tale sika bambula soke beti mais fati beton akanise bino bana Kiri et tu pesa image ya sika pona ba école o Italie ba école primaire bongo na sima ya manda boko pesa e akotala ba école ba humanité nyonso. Je crois bien, c'est une promesse pesa qui a bandi ko réaliser. Maboko pona fati beto wa likolo na okaka. Esilaki bongote sima ya koyeba ko rejoindre résidence na ye mokolo ya mardi 22 janvier 2023 akendaki lisusu kuna na bureau ya administrateur ya territoire ya Nkiri. Bon, moi je m'appelle Jean-Philippe Mounene. J'ai reçu l'ambassadeur de la paix, Michel Ekambo, c'est notre aîné. Il est venu pour les actions du chef de l'État construire le bâtiment administratif. Je l'ai reçu bien et je suis content de les voir. Je les connais des noms, mais maintenant je les vis, je suis content, surtout de l'action qu'il va mener, de la construction du bâtiment administratif des territoires. L'ancien bâtiment a vieilli et le chef de l'État a pensé nous construire dans les 145 territoires. Je suis très content de cette action et nous remercions le chef de l'État et nous sommes derrière lui. Nous disons qu'il sera réélu parce que c'est un homme, quelqu'un de capable et d'honnête. Il convient, il a le langage facile. Lorsqu'il parle, nous les soutenons et nous sommes derrière lui. Nous sommes venus pour le lancement des travaux de 145 territoires. Et la société, le CELI de passation des marchés, c'est fait qui nous a accordé, qui nous a donné les responsabilités de gérer des actions dans ces territoires. Nous en avons aussi, deuxième territoire, c'est à Oshwe. Je ne peux pas parler avec la situation de Oshwe ici. J'ai la situation de Kiri. Vraiment, bana ya Kiri, baza obligé de se prendre vraiment en charge. Ça c'est le paille. Ça ils sont vite. Tant que tu biques là qui a un port, et banda au costé ba bateau local la Gundi, Bombari, bateau Goma, Kokolo, mais ce qui total pendant autant d'années, tu as la vie, tout en a. Mais qu'il y a Massou après SMA, c'est-à-dire, Nyonso, Akamba Kimboka, pendant tous les 20 ans, Nyonso, il a porté l'eau. J'appelle Mounen, et pas Abana Kiri, Bafungola Miso. Na ndenge tozali na sima Fati, modèle à l'obiko est possible. Papa Michel a eu des autres projets, bon, là, je vois, je suis